De rien, lève-toi. Je suis vraiment en retard. Là d'abord j'ai reçu l'appel. J'accompagne le capitaine Rego Moussélé. J'ai un travail pour faire. Je te demande la permission, Lélo, que je viendrai un peu en retard. Tu as Sissi Kuna, la compagnie de Matanga, et puis la région de Missal, donc je rentrerai un peu en retard. Paris, parce qu'on a avant on a accompagné tout si ici, ma matin, on a une présence, et puis on a une osé à Missal. Le retard, on a combien de temps? Je rentre souvent à 16h, peut-être on a reçu sur 20h. On a souvent 14h, c'est déjà Nicolo. Bon. Non, écoute, on va 3h du temps un peu en retard, donc on va 18h, 19h. Dans la ligne, on comprend. J'ai été demandé la permission pour ne pas en faire un problème. C'est ça les grands problèmes. Ok. Bonne journée. Pareil, merci, bisous. Tu m'as signé une permission. Chérie, tu as vieilli, hein? Vieilli comment? Mais là j'avance. Oui, là j'avance. Hein? Yo, quand ça lance, on a tout, on a ciment. Ah oui, hein? Je compte faire ceci. La monnaie est là pour la nini. La monnaie fout la nation aussi c'est la travaux à Tchangani. Il n'a pas fait une maison de passage pour la banane. On go sans flat. Vous souvenez de la question? Chérie. C'est mieux, tu tiens comme ça, bateau va nous faire banda voilà la maman. Eh, baby qui m'a eu bala. Asna soleil na déjà. Occupé ça banwana comme surprise. Cadeau mou ya bien bongo bébé. Va na moi na yeki ba ki su ba ki au foutere. Comme ma sangambi là. Tu tiens maison de passage comme ça na cité verte. Hein, comme ça bon va qui faire donc on a notre sang cadeau. Oui, on a dit là c'est là. J'ai oublié. Nani aba ki fati na mongo basomelinda. Emi tindela. Ya solo. Oui, basomelinda ko. Yena jini basinga. Mais nga yo kay babota ki. Oui, jini basinga bodo na jini. Na tardi, baboti tardi. Mami Ray, ola takayangote. Mami Ray, ola takayangote. Oto dendite. Yango moko edendaka tindi. Mayo dendite. Yango moko edendaka tindi. Sulia. Mami Ray, ola takayangote. Mami Ray, ola takayangote. Mayo. Ato dendite. Yango moko edendaka. Mayo. Mayonnaise. C'est quoi ça? Sulia. Mami Ray, alataka yangote. Mami Ray, alataka yangote. C'est sérieux? Ata dendite. Yango moko edendaka. Mbuni. C'est comme lui on a Sulia. Eh. Mami Ray, alataka yangote. Mami Ray. C'est les deux souliers. Mayonnaise? Mayo. Mayonnaise? Hein? Dis, mayonnaise. Tais-toi. Allez, de faire. Tais-toi. Dis. Oh, c'est quel problème ça? Hein? Mon franchement, dis. Tous dans la vie à prière. Prière en te délivrer en dako. Prière en te simba en dako. Tela vraiment. Comment caminer? So il y a problème au lobby nangai. Pour moi na azaki bien, moi na azaki normal. C'est qu'on a lobani. On lobani pour nga vanda na ndako ayondo kenda misana mimi makambele belebele ko. Ne m'intéresse de rien. Ne m'intéresse de rien. C'est qu'on a lobani ata yo moko penza. Moi na pas azaki bien. Ba moka bimaka be mute bouger na ko lobanani. Non, le banane y a un travail. Kabine na misa na bine et comme akota besoin. Non, le baka est sérieux. Oh non, pas rapport. Oui. Je n'allais pas ici. Hein? De ce point nous avons la prière dans le faut que manière. Mais il a normalité. Il y a changé comportement et comme il sous maillot a comme il vient a comme un fou. Mais c'est pas normal ça. Hein? Non. Bon. Ah. Maman, nga occupaka ngate. Ah bon? Fais ça à 2 minutes, là occupé. Merci.
Et puis, je vais me comprendre. Je vais pas combattre Soulia. Je vais pas combattre Soulia. Pas de mes enfants. Na pas na ngata na biso. Ngane mna lo na ba na ngate. Ngane mna lo babongo. Ko sa bongo cliché. Ko sini lo. Ega ko be ja été, chérie. Je ko sala elo te, ko so la na kaka. Viens. Ah. C'est ça? Donne-moi. Donne-moi ça pour moi et ça pour Soulia. Ça c'est pour Soulia. Ça je garde ça pour Soulia. Hein? Je ne sais pas. Tu sais pas? Tu connais pas Soulia? Oh, tu n'es pas gentil toi. C'est vrai. C'est vrai? Ah, merci. Ah, ça c'est pour Soulia. Hein? Regarde ça ici. Ça c'est pour moi, Soulia. Ça c'est pour toi. Hein? Ah, Soulia. Mon amour. Mon chéri. Soulia. Oh! Yaboina Nazarate. Soulia. Soulia. La police a continué à Makambo. Parti. Akufika là. Ah, biso betu yake na monda batatu na batatu yo. Akufika on na to intéresser la police. Aya, ba ça pour ça. Il faut bien à la police, il faut expliquer la police déjà libérer la pauvre, ils ont bien été. C'est ça qu'on a bien, on a bien. Allô, allô, Dada. Allô. 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 Dada. Ozak. Nabi, yaka mbangu na coin tous les mbana kota Patrick Nzao. Na moni Clinton na coin ya kufi vraiment dans kufi. Yo yaka ngape na comprendre na no lega na comprendre na kutie vraiment donc kao aza olala là donc adae vraiment. Bato teleme belé donc la moni on musique mabe. Yo yaka kaka.
Nana kolela te. Ano pala nga? Sana kalingay ko mingi bemerangay. Papalang kanini. Kita na nga. Nasa lubo yung pala ka. Inamabinga lang sa laki yung papa. Sige nga na pasi! Sige nga na pasi! Dito na nga! Dito na nga! Dito na nga! Dito na nga! Tama na nga! Tama na nga! Ano ba yung domye sur la croix? O ganga qui dit bon c'est Golgotha n'angoma Golgotha le police no le ba que tout est accompli. On se trouve ba qui te dit que il faut qu'il s'amène à Congo na yo Yesu. Ko tika ko na nzima ko na yo. Na pesi merci pour tous ensemble bon na kate. Elohim, na bi ko pesi merci pour to bi ko banana biso pe ko komana so na suka ensemble. Na pesi merci pour battre la kibiso ensemble. Na pesi merci pour to pesi kibiso makasi pe sengo ko bondela ko ba merci boso na yo. Na pesi merci pour zo battre la libota na ngai pe libala na ngai ensemble. Na pesi merci pour zo battre la famille mobali na ngai ensemble na mawa. Na pesi merci eloko ko ba liboso ni ezalité ensemble na nga par merci. Ni na ko pesa yo ensemble eloko nyoso zanango olo papa te ezala yo ensemble. Ce qui nazo vivre za pour na ngolu mawana yo ce qui yango te nzambe menga na zate mobali nanga pa zate libota nanga ezate nzambe na peso merci na tango na eko belela moto na yo nzambe e ba kovana na tous les 4 ko ya ndako na ngai nzambe na mawa nyonso ze ya yo te Seigneur Jésus moto na yo eli ya belela ki devant ba prophète ba bal nzambe eziki Seigneur ze ya yo te na kombo na Yesu na beleli makila na Yesu pana kila ngombe ya Golgotha o ganga ki eli la basabatani na beleli makila na yo nzambe e couvrir ezibanya ce zali la katina ndako nzambe ba nzela moko bazonga nzela sambo ba pansala lokola ba ikokuta le côté Seigneur na ikotika niso na maboko na yo nzambe olobeli loba moko ndeli molimo na biso ko bika possible lobité muto ko lobeli ko na biso salité na peso merci na kombo na Yesu na bonde na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Hey, Nzambi. Geswe. Amen. Amen. Te sesi aikala. Puni no si no kono modi net na nyonso. Oh, amen. Ta bonde lui ngani na bonde la. Hey! Ah, fe biso to sambela pena yo faze na yo. Na ko mupa ya mbali boso na ye pona prai. Ah, petit bonde la. Olala ko lamuka za bitivita fe za volonté Nzambe. Nzambe ndem to alinga olamuka olala. Yo pour participer à la prière, on commence à penser. Beso na bi mabelimbisa. Moi c'est ensemble la prière pour amener. Mais si on va la TV à 3h du matin, au ta TV. Et moi Nzambe ma casca ezala na ngoti. Non, c'est ça pardon, c'est ça. Non, non, nous on kana hotel là nous kapongi. On va mal dire semaine. La prière comme tu regardes, tu que là, tu que tomate que. Ok. Tu que ko bogi chama ba paisa awa. Ko ti bo ki la yo tuna. C'est une émission là. Là qui te l'ondra. Ma émission est au là la fin qui pinta. Ok. Ko sambe sambe te makasa émission ni ya. Bogi, mais je fais na fatigué mon rosa. Beto on est qui à l'école. Mais on appelle un faiseur. C'est bon. C'est tout juillet, tout zo maté. Yo azaki a W. Tala, vous êtes prudent, c'est.
wana autata digle na nzoto donc oui, tu m'as fait une prudence. Quelle prudence. C'est quoi tout ça? Il nous a senti là, c'est mal. Tu vas attendre. Bon, en tout cas, le moniteur on a tiré qui on a pongi, que notre évangélisation comme banda. Le prophète Emmanuel avait dit maman a dit il faut faire délivrance. Et il soutient, on a fait évangélisation. Didier, on a un problème au sérieux. Non, mais tout là, dernier mois, on a sur le banda au côté de la banda. Non, mais tout là, on a soudé tout ça, un problème à mon côté. Soulier atenda kaboye nabite na ko retrouver soulier na ndenge nini soulier batoneti ba Carole Sangango nga soulier Pepe Luka walinga soulier awa bazoya décembre na ebité so batuni nga soulier na kolobani nous a frère na ngai pendant jour na chama ko na ndako na ebisa ko ke mwana mwasi o esprit na ngana ezisimba taza mwasi aza misa mabe na boaki ko ebiso pona linga na ko panja couple na mino est-ce que biki mwana mwasi na Blandine aza fira na forêt. Tona bande ko ebiso ozana misu ya musuni wana misu ya molimo te lelo nzamba kangolo ke o eseleki non na vivra na elima oui na minute photo kumisa nzambe po ende muzana foleka na délivrance pour ma c'est le délivrance pour oya semer kati na oyo yebite moi ça avec ivresement c'est ya mabe en plus nous que beti so ya sourire toko ki ne peut pas na bango sourire soulia toko ki ne peut pas soulia to ki tala est-ce que aroyambanga tuki ngana mbe ya mwana na boya mwana wana ebakate problème exact na bité tuki ngana mosala na nzambe na ko convaincre ye akoyamba o bien ko tia société tokende kotala ye ilinga ni note sike belinga ye zala calme ya makambo yesi ye Regarde-toi. Soulia, I love you. Soulia, I miss you. Soulia, oh Soulia.
papa nanga bandebi nazuka wapi papa mani nyonso boye papa nga asambelaka o mikro nyonso nadelelaka yo papa papa kanisa ngai papa ngai papa bwani oziki ngai papa kita salika mwana yo papa papa ndosalila balinga papa papa nayoka osala likambo ya bandako ya bato ebele papa moya ngai papa nana pomba binanga lokosala likambo na mobali na ye papa Julia, c'est pas toi. Ah, Mbanangai. Mbanangai, Mbanangai. Baby, comment vous tout Nana, pour tout Nani, bon, t'as un problème. Là, ça n'a rien à voir avec la prière. Donc, cette question est comme logique. Comment est-ce que moi, la Zouya dit, moi, comme l'âge où Aminata, j'ai besoin de l'enfant. On a besoin de moi. C'est pas oh, mais c'est parce que tu ne conçois pas. Moi, je donne, c'est toi qui conçois. Arrête, s'il te plaît. Ne cherche pas de problème. Là où il n'y en a pas, tu veux chercher le problème. Oui. Oh. Attends, je dois te dire une chose. Et ça, moi-même, oncle Nanga m'avait rappelé ces jours-là. Au comme il a âge où il faut parce qu'il n'a pas âge où il a un c'est logique. Il faut te voir moi. Parce que tout ça, après 14 jours, c'est normal. Et comme à 14 jours, tu as 12e jour, 13e, 14e, tu passes à 15e. Et jusque-là, tu ne consommes toujours pas. Tout qui est petit. Hein? Alors, hein? Nabi, hein? Si on me dit que je vais te mettre à l'hôpital. Hein? Kosani, biso famille de Botaka. Ça va le retour de tous les Tanzambika. Aminata, quoi ça m'a montré la Tanzambie. Aminata, on a tout donné, hein? Moi, pour notre alliance, nous avons fait un mariage coutumier, nous avons fait un mariage religieux. Donc, comme le moment où j'ai besoin de l'enfant. Je ne disconfie pas, chérie. Ce qu'on a ça, mais tu veux bien voir, on doit les voir maintenant pour toi, pour tu vas le revoir ta famille alors. Oh. Si, moi, j'ai besoin de l'enfant, ma chérie, j'ai besoin de l'enfant. Non, comment on a pas ça? C'est un aboy qui est au moins là. Vous avez pressé, toi même pas dans 5 ans de mariage. Mais toi même pas dans 5 ans de mariage. On va nous faire mal à l'aise, on est dans 10 ans de mariage. Quand on a vu ce que notre recette à 5 ans, on va mal à l'aise dans 2 ans. Ah bon, Aminata? Tu as dit tout père, ça m'a comme moi, tu sais que tu me dis tout de suite là. Hein? Hein? Tu as de l'outrecuidance, c'est ça comme moi, Aminata. Excuse-moi. Non, ça va pas. Oh. Excusez-moi parce que ça peut m'aider. Moi j'ai dit des choses logiques. Hein? Donc on doit attendre jusqu'à 5 ans, c'est ça. Oh. Pour le moment, c'est un zamba comme on peut pas aller au Nzambe, tout le monde a des Nzambe. On avait souffert, tout souffert, on a eu pour te balanger. Tous allez quitter Nzambe, ça qui te balance. Tous allez n'a pas bien, tous allez quitter Nzambe, ça et ça tous allez on a pas bien. Tous ces Nzambe peut se faire moi, chérie. Hein? Ce qu'on nous peut dire, nous avons tout là. Nzambe comme ba ebi na mabozo ebisaka elnyo tutu amwa ke afina pesa mizo on a ma beto yo comment porter problème Nzambe pour eux ko le baka chunga na déjà ma prière to Nzambe le mida ma musambe je dis non tu fâché regarde excuse-moi excuse-moi je vais mal parler excuse-moi. Tous les temps de Michel, alors, tu sais qu'il y a des gens qui ont le côté gauche, les losa osa, les lunzambé. Et tu es bien Nzambe, en gros, tu en as posé à moi dans le foyer. Ok. Pour Bissot, c'est la 12e jour, 13e jour, 14e jour, 15e. Pourquoi l'enfant ne vient pas? Problème, tu es cassé Nayoki. Nayoki. Nayoki qui est un moment dans le posa et à moi.
Éducation aux Suisses derniers tes éducation à nani quelque chose oye kokosa okosi awake ba menacer que na ba colonel or mbana mutabeta kiyo vraiment quelque chose ozoluka nini ozui mwasi oyo moko lobaki okozwa ba fleur nyonso bakundela bato po bois kila ye atako balobi ke no miso etondaka te na kolula mais Gesho vraiment tu m'as déçu na comportement comme nango tu m'as déçu abengaka ngudu mwasi yango nani son père nayebi te vraiment Gesho ozoluka nini et pona nini wa kotela mwana wana ndenge aleli mingi Gesho dis-moi on a besoin au bala des femmes. Dis-moi que je sais que Nazan a posé à 2 femmes dans Salango. Aminata, comment on peut comprendre que les Bolingwana ou les Mikolo et Cotinga Olobi? Ce n'est que oncle Yum Toko. Mais Gesho, faut que Olobi Langaï, Olobi Nini. Donc la polygamie est quand même tolérée, mais polyandrie l'aime se battre babouille qui moi si bala mi balé mais moi polygamie l'aime se déjà peut-être na équilibré kaka so bi ko aider ngande lobi en tout cas yango na avouer peu vérité na ki na zoé comme ta deuxième femme. OK na osa posa na yo mais nazana posa na mona mwasi wana na miso nanga na solo na ye et ceux qui na moni na solo na ye on a solo que pas inaye ceux qui na moni yango à ce moment là na kondima komona ba parents ya mona mwasi wana on apprécie olobi on apprécie na ko apprécier na dépêcher na lwana mona ye mais na banda na batakini na ba ko ba benda nga loboko à partir na sisi na batakini na iba na tala na ibisi c'est bon dépêcher maman là qui donc voilà ça makamamo vite hein ceux qui na moni o ngazo lukakati na ye et otini lettre pas par na ye on apprécie na ko apprécier hein Modéro il est nini salibwe vraiment hein moi c'est na côté na lopangu na ngai ou bien ko sala nini ana kati lopangu Modéro poni ko sala ko boye vraiment un responsable loko on dit mana ba bêtise o bisa kipeke OK ko ba ile moi c'est que yo oza ko encourager ma be wana Modéro poni motima mabebo na mwana batu mwana wana sali nini Aminata penza o lelo yo to mo ko ba ya mwasi wana na ngai na yo to bimi ba nani pas mwana mwasi wana vraiment Modéro papa na ngai loko nini na bisa ko mettre foi chérie yo tuninga ite pona nini obengi mwana mwasi wana aya mbala moko bandi ko loba kaka na tunu ko nyelo ko mona na miso iso zoli idée ko balele mwasi na tuna lo Malou na zui idée oyo et pas ya papa ya Eddie Murphy tanga sona lisa ayebisa ki lisa nini na yebisa mwana mwasi wana quelque chose à marier What's going to tell me bon day? Ma soeur, excusez. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut pousser là? Pousser là. Bonjour ma soeur. Bonjour. Je me présente. Prophète Emmanuel. Nassemble la Ranaman caché. Et puis à maman Rose Lessie. Ministère de repentance. En fait, quand on a banaki koya na moni na musika na moni na butu, je l'ai vu. Ils ont gilinga.
nzambe alakisaki nga mwana mwasi moko na butu me nabimaki kaka boye nayebaki te mwana mwasi yango eza na ye me ntango namoni yo le Saint-Esprit m'a dit que c'est toi. On a reçu au moins 3 minutes. Est-ce qu'on peut permettre un fond la passage? Dans Jean chapitre 7, dans verset 17, la Bible dit c'est lui qui veut faire sa volonté. Il connaîtra si ma et de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. La télémission pour ne beta tout le monde la télémission pour ne yebisa yo makambo ya oyo atini ngai. Tu as des problèmes sérieux dans ton foyer. Tant nazomona yo, Dieu me dit que sambela. Tu es une femme de prière. Sambela mingi pour la mobali na. Na rojoyo ta mingi te comme on a prophète Emmanuel na balili. Ceux qui ont l'union monanga, oui na man caché. Mais ceux qui ont une urgence, ont un besoin pour benganga, éviter ceux qui ont un téléphone au cause du numéro. « 089 953 27 29 089 953 27 29 Frère Emmanuel. Benganga ezalana tout ezalana moyi na kosambela pona yo. Parce que les Camerounais ont matché comme fardeau. Que Dieu te bénisse. Famille. Quoi est important déjà avant de nous sommes déjà en ville. Yom de Bimissinga Obi qui est aussi la banque bazo ya what bon. Bon je crois que ça bé abenga qui a obi déjà zoya. Eh Tala, moi j'ai l'argent. Ce qui n'a boya qui m'a kamwa deuxième femme na vie nanga, non seulement qui pour na krakayo malou, et ça parce que na yebi secret moko. Mutu soka lingi akwe ya mbango na vie na ye, asa elaka mbasi mi bale misatu. Omona kaza ina mbongo akwe. Ah. Tozela ka to mona ye. Ayo ka pe o ye babumbele awe. Ona kosala ye. Nasiko kobima bima, akobima na kolela. Lisa abimaka bien. Mais ye ndenga kobima. Nasi gecho akoyinanga loba oncle yebisi nini. Aïe. Bonjour. Maman, yo vanda. Vanda mobali no telema. Basi la ekati. Oyo mwasi ya oncle maman Malo. O oncle monsieur. Maman lui Souli hein. Bonjour maman. Comment on a ni? Solia onge. Solia. Ok, ngainde responsable numéro 1 ya Gesho. Po babala yo ezangai mutazana na clé ya libana na yo. Alors maman, pourquoi permettre ngana soana yo 1 minute? Problème est que Chez na sola na Solia. Mère, très intelligente, Rose Anaïdeti. Donc c'est une femme, donc quand on a fait un enfant, on a fait un enfant, sous la neige, pour apporter et bélir la vie. Yo mon oncle tant au senti que tu as développé une personne mature quoi. Donc un peu ça. Est-ce que tu as un raisonné? On est dans l'île mère Aminata à vie. Ça passe. Ma cam ou dans ma micro de base sur la hein. Yo mon a déraisonné pour na décision finale. Hein? Quand même nous allons qui n'a sur la monnaie le monde bien téléphone encore. Yo au moins net ni à ma place. Yo c'est au moins. Chacun va vendre. Yo moi ça Gesho. Hein?
Donc yo maman na yo apoti yo atindi yo otambolaka na nzela okende kolinga mibali ya bato, c'est ça? Hein? Olobaki kombo na nani? Oza kitoko ngai napesaka gesho mbongo, yo kozala mwasi ya gesho te, yo fozala mwasi na ngai. Sulia mama lobako naza mbali no tolakuta ndeni ko sheri napeso mbongo ebele naoteka lopango mpona yo pesa nango nakanga ngo na mutu nakotisa ngo na telefone natiki telefone libanda so naki ezo esala mabe eza nini okanga bien eza nini 089 089 550 91 91 06 089 550 91 06. Oza mayele okanga ngo bien. Siko oyebi Hôtel du Fleuve. Tukekutana kuna. Na pourquoi? Nzonga te. Ya kadobi. C'est ça le bon hôtel? C'est ça le bon hôtel. Pourquoi? Oui, Sulia. Sulia. Ah, Sulia. Ambomonion sera le pesario Sulia. Si déjà la soupe m'a embrouillé, ça c'est bon. Mais il y a des péchés pour toi. Parce que quelqu'un n'a pas cessé. Ouais, maman m'a loué, moi ça. On s'en peut attaquer. On va te l'embarquer. Na casa na conta. Sulia. Sulia. Sulia, Sulia. Sulia. Oh, Sulia. Sulia, moi, c'est les gars qui les Sulia. Sulia. C'est comment on peut écouter Sulia. Sulia, chérie. Oh, Sulia. Modéro. Sulia.
Modéro. Shakira. Modéro, tu as un sang dans maman, sang dans le bois. Quoi, on y a beaucoup. Modéro. Sulia. Qu'est-ce que nous avons? Oh, nous. Azalakawa. Bibi nana. Isikaki. Éviter la côte à pousser quand tu mets la bombe Sulia, moi c'est quelque chose choqué. Modéro, tu as un sang dans maman, quoi, on y a beaucoup. Sulia. Papa. Maman, Papa, maman, où est-ce nini? Papa, papa, mwana ou? Papa, nga ite? Sulia. Maman. Sulia. Allez, yo, bima. Tika ngai na mwasi na ngai Sulia. Allez, bima. Bima kende. Mama. Nalobi kende. Sulia. Papa, tu es à l'hôpital. L'hôpital, ça m'a spirituel, ok, l'hôpital. Yo, na kufa, na hôpital. Sulia. 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 Maman, tout qui n'a pas hôpital, oh, ça m'a dit, moi, on a porté la montre été. Papa, t'as dit que ça a bien posé la chico. Hein? Papa. Papa, on dit, papa. Maman, on a maman volé la tête. Bébé, Sulia. Allô, prospère. Oui, papa, bonjour. La bande qui est biso vérité, vous avez la mission musulmane qui a molimo. Donc la bise que vous allez calmer la délivrance. La bise que Dieu parle d'une manière d'une autre. Il y a comment de plus de consulter? Non, tu sois fort. Non, bon, on va te quitter. Vous allez calmer. Ne salle pas Carole. Na hospitalier Carole Nini. Moi, bah, tu vas même pas on est fou à tomber. Délivrance, mon Dieu. Mais tu t'écoutes moi. Moi si malade monter tuquer. Délivrance c'est qui te condamne à ça libre de tuquer. Nous comme qui c'est rien, on se m'a musumba ba tu c'est rien tuquer. On fait juste pour ma pour tuquer. Pour moi délivrance mon sous comprendre ma moi ça. Là le on ça me ba tout ça m'a bleu le sauter. Maman ba tu à 40 Didier. Bien sûr maman ba tu. Le carrément tuquer puis le quoi se déranger. Non, liwa na délivrance na opika de l'autre avant mon ni les qui so de l'autre bon le coup ça coûte un jambe ya kei a dit libre o ko lukambo so nga so aboma ki vina yo hein on est qui te mettre aux anga yo mais si on sait que jambe peut sauter ma batterie yo ya kei na eda ko kangola mo. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tout ce que tu dis et ça la réelle okutate. Je sais que oyo yebisinga sikoyo et ça makambo solo. Pena yebi. Cette fille a vécu au XVIIIe siècle. Elle s'appelle Marina, la sirène de forêt. Après avoir connu une très grande déception, voilà qu'aujourd'hui, elle réapparaît pour une mission extraordinaire d'accompagner toutes les femmes déçues. Marina, la sirène de forêt, la foudre. Tout ce qui est révélé n'a plus d'effet. Au nom de Jésus, comme tu as révélé ceci. Missionnaire, et en plus, c'est pas une personne normale. C'est un esprit. C'est une sirène. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est une sirène des forêts. Ayaka, akota kananzoto yabana basi pour à utiliser bango. Yo bali soko moni mosa kitoko okutani nae, osanisi nzoto nae, finalement mon frère, atako to sangisa nzoto nae. Mais le fait ya kokuta na kana ya kofana nae,
elle a sémé des choses et des choses en toi. Elle a sémé beaucoup de choses en toi. Laisse-moi te parler pour accueillir grâce à ma prière et à moi aussi. Bon, en tout cas, le moniteur on a tiré que la Pongi, que notre évangélisation comme Banda. Le prophète Emmanuel a dit maman a dit il faut faire la délivrance. Et il soutient, on a fait évangélisation. Didier, on a un problème sérieux. Non, mais tout là, moi, je suis venu au côté de la mais tout là, on a soudé tout ça, un problème à mon côté. Soudé à Tchendaka, boye. N'habite là pour retrouver Soudé à la Mandéni. Soudé à Batouneti, Carole Sangang, on a Soudé. Pépé Luka, on a Soudé. Ah, besoin de décembre, on a habité. So Batouni a Soudé, on a Rolobani. Nous avons frère en anglais. Premier jour, na chama kuna na ndako na ebisa ko ke mwana mwasi o esprit na ngana ezisi mbata mwasi aza misa mabe na boaki ko ebiso pona lingana ko panja couple mino est-ce que biki mwana mwasi na blandine aza fira na forêt tona bande ko ebiso ozana misu ya musuni wana misu ya molimo te lelo nzamba kangolo tuke o eseleki non na vivra na elima oui na minute photo kumisa nzambe pour ende muzana foleka na délivrance. Tout c'est le délivrance. Pour oya s'aimer quand na oyo ebité. Moi c'est avec ivresement c'est à ma bé. En plus nous que bêtise soit sourire. Toko qui ne peut pas la bas sourire. Soulia. Toko qui ne peut pas soulia. Tout qui est là eh. Est-ce que aroya mbanga? Tuki. Ngana mbe ya mwana. Na boya mwana wana e baraté. Problème exact. L'habité. Tuki ngana mosala na nzambe. Na ko convaincre à koyamba au bien. Kocha société. Tokende kotala e. Ah. Il n'a ni noté cité de l'inaï. Zala calme. Ya makambo ici et Mama benye. Eh? Sulia sheria banzambe awanakati ya Kongo mususu azalite soki olingile bataliso Sulia zawasherie Sulia Vai, José! Vai! Anakati ya Kongo mosika zaite soki olingi taliso soki olingi yakala mwaliso
Je comprenais que vraiment bien été. En tout cas, papa n'a pas été. Azitozaki na visite moko wa neve na eba ki na copine na epofi wana na ebiete. Ai ko présenter biso mais ko bimata na bimi na moni mobile na akangami akomenje kizengi donc mambu asolo banaso comprendre. Tant que fi wana ki après mobile no kangami. Si. Je sais. Sirène. Sirène oui parce que c'est normal. Sirène. Mobile no zawapi. Aza nkati papa. Jouez la bisoué. Yara no mobile no. Fons la Bible. Luc 10-19. Fons la mbala moko. Je te vois. Monio. Papa, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous. Et rien ne pourra vous. Je te vois. Je te vois, Sirène de forêt. Amen. Je t'entends. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sirène de forêt. Amen. Bima Nanzoto. Okoko Kamate. Okoko Kanzoto Yote. Ce corps appartient au Saint-Esprit. Oseyoka. Zoto Yote Nzamé. Et ça est Yote. Et ça est Yote. Le corps de ces messieurs est le temple du Saint-Esprit. Il y a mon Sirène de forêt. Je t'ordonne à cet instant de sortir. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bima Nanzoto Oyo. Sors de ce corps. Sirène de forêt. Bima, ça met la frère. Ça met la ma soeur. Ça met la. Sirène de forêt. Maintenant je t'ordonne de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu fait son jugement par le feu. Moto.
Bima, la Bible dit devant le nom de Jésus que je nous fléchis. Si quand ma volonté on a ce qui soulia, et si quand on qui sont là, n'a pas la Jésus. Frère Didier, parle là. Je peux pas Bima. Papa peut être aux alliés papa les gars pour ça là. Alléluia. 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 Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Mettez-le dans ma boca ma classe. Parce qu'il a fait des merveilles. Tombola papa. Tombola papa. Alléluia. Tombola papa. Alléluia. Alléluia. Jambaza malamu. Jambaza malamu. Jambaza malamu. Papa Fanda. Jambaza malamu. Oui. Je l'aime. Papa, ça va? Est-ce que le cas n'a eu mon coup, maman, nous aussi en aboué. Depuis que ma sangue mais on sait que les amis ils ont tellement ma casse. On nous aussi en aboué pour maman et au dundé. Sauf que non, le bas aux oeufs au café. Soulia! Hey! Oui! Oui! Entrez! Yoa! Nani wapi malibanda? Libanda na mimi mara mote! Libanda! Sulia! Saka na libanda. Sulia. Papa. Papa boluka mutu. Excusez-moi, je me présente. Comme on a prophète Emmanuel. Ce qui n'est awa eza pour nama séquité. Sulia aza na moko na kati na ye. Molimo wana ekotaki à travers déception azwa qui pas ya mobali. Pardon, s'il te plaît. On a beaucoup de choses sur le mandat. Est-ce que pour camiller la soulière Frère Tchouké, moni ekota na nga na ndako oyo na makambo nyonso ekoleka wanga te mona kosala ngo eza Saint-Esprit nga nakotaka na ndako ya bato pamba te. Quand je suis entré, j'ai vu, j'ai senti qu'il y a un esprit. Dieu envoya sa parole et sa parole est venue. Papa, yeyo. Et bon, mon papa, mon colonel, quoi, ça fait? Azali. Yana, papa.
La Bible me dit dans le livre de Psaume, au chapitre 34, dans le verset 5, Dieu dit ceci, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Dites Amen. Dites Amen. 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 Il sauve toutes les personnes qui sont en détresse. Oh Yahweh, cette maison est en détresse. Yahweh, il y a frayeur dans cette maison. Yahweh. Ya ya Yesu, ya ya nanga. Oh Yesu, ya ya nanga moko. Yema, yema kapalama. Oh Yesu, ya ya nanga moko. Ya ya Yesu, ya ya nanga. Oh Yesu, ya ya nanga moko. Oh chikaka ya 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 baba moko. Oh Yesu, ya ya Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Seigneur Dieu, la Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit
yango na ntango oyo naye kokanga minoko nyonso oyo totandola kombo na yo te au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, qui vient dans Nzambe kota bino, qui vient dans Nzambe kota yo, au nom de Jésus, qui vient dans Nzambe kota yo, au nom de Jésus, qui vient dans Nzambe kota yo, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de la délivrance. Amen. 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 Yo Seigneur. Amen, papa. Yo. Bima. Mayo nini? Toza la prière mayo toi na mabodi. Frère. Comment souvenir mon Seigneur? Kimia nzambe kota yo. Amen. Loba amen. Pour outi musika. Ceux qui nzambe wana te. Ata makambo ozobimisa sikoyo bima na lopango oyo elingaki ebima lisusu te. Amen. Tala ndenge oza tambolaka boye liboso. Est-ce que olataka boye te non? Komisa nzambe na ndenge ozali. Amen. Fandi. Bonjour papa. Ça va? Papa, je veux vous dire une chose. Il faudrait donner votre vie à Jésus. Frère, c'est ce que Dieu a fait pour vous dans cette maison. Vous étiez habité par un esprit, une sirène des forêts. Un esprit des forêts qui s'appelle Marina. Yuza Molimo Moro et Fanda Kala depuis les années 1800. Moi, moi, je suis une déception dans la vie. Parce que Molimo est comme dit que Tambo la Foukabo, la Bassignon soit une déception à côté. C'est comme notre soeur, moi, Nanayo, mon frère, la vie soit déception qui est Molimo à côté là qui est. Le côté qui n'a qu'à tirer et qui est désordre. Mais grâce à Dieu et au Saint-Esprit, aujourd'hui, vous êtes délivrés, dites Amen. Amen. Et je suis sûr que nous avons été pour la libérer. Je vais vous donner le programme de prière. À partir d'aujourd'hui, vous voyez que le sang mon maman. Parce que la délivrance, c'est un processus. Il faut l'année là papa, il faut l'année là mon frère, il faut l'année là ma soeur. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. C'est pas mon livre, ça, c'est la réconciliation au Karanza numéro qui fait ça la guerre. Mitala voilà. Mitala yango na chilo caméra. Non liste peut la liste caméra o. Action Nicole Dion. Oh, il va donc qui ma caméra. OK. Dans la carte caméra aucune. Mitala awa. Mais c'est la caméra. Aucune caméra. Donc t'as la liste Nicolas dans la carte caméra. Deuxième prise, action. Mais tika kolela. Non, béton. Action. Oui, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce que un peu la mona en ôté? La mona en ôté. Action. Tableau Oyo ezali tableau 107. Tableau Oyo Clito la bazali koloba loba na nzela lokola mutalibo meza tableau nonande. Siko tableau Oyo balingi basala sikoyo dada na lingo lela. Yango de 107. Dans 107. Oh dada lingale. Ah. Zara bandela. Clito na nzela. Bilobela Clito na nzela nonande. Tableau Oyo dada lingalela 107. Sikoyo Ode dada lingalela 107. Pardon, non, le papier qui me violon. Ok, chef. 3, 2, 1, 0. Action. Dans les minutes. On est minutes, tu as tout fait ça. Tout ça, Tableau 56. Action. Maison Touquet. Tableau 14. Clap, action. Maison Guécho en route. Tableau X.
Maison gauche au tableau 87. Maison gauche tableau 60 Eli Moussier loué le gars comme ramené tableau Tchouké tableau Tchouké Maison Tchouké tableau 43 Clinton pour justifier ma lobana pour moi c'est à la CPL Sabino aussi ma banga ndeto kati action Sulia ah Sulia on me l'a dit mana yo Sulia na bon ya maman qui nous a makambo belé comprendre on a coupé no ezala makambo moki na ndime pete na kokuta na mais au moins na kaka pour amasser du paquet ba ele tala kamera kinta ki tala kamera action nana takaza awa tolala na montage esika nga na vandaka na flat tala ba condition to kuta na ngo korekei donc ba condition difficile nzunga café za tozo bomana donc wana mapa to lia café donc wana son père wana minata wana mosa gesho wana Mireille yo mosa elko tala bana ne wala na montage tala bolinga musana na bango Sulia yeyo yimkalamba giti Sulia yeyo na nyokwa mina lali te depuis 20h to bandaki ti siko 10h ebeti na lembi mabe bambote na ngai ya tro nazopesa na Yokasi Yondo vina ngai Yokasi Yondo Roger Yondo bambote tro bambote ya tro chez la Kabengele Florence Bafwa Pasi Mompete bienvenue Ngiandu Shodo Pampidou Masilwa Ngambe Mputu bambote ya trop na Lyon Eric Bokole mto fongolanga porte pona kota na Lyon na mona wapi epai na mona Vicky Jenny Mokonzi mboka Lyon chez Sims exotique boutique chez Sims garçon élégant maître Gunther tu peux faire ya Guy Bokole Beloti Bokole bambote trop Franck Moule le Bogard Prince Yaweli pété Prince Yaweli bambote vraiment bambote trop bambote ya trop na Chimel Makoso GPS lumière à monde bambote trop vraiment na Stone Coavita bambote trop ya trop na Didier Mouladike awo tiki mutukao yebo tiki mutukao Didier Mouladika bambota trop donc tojali to bunda musala botala film oyo botala film oyo donc danger Chukenjoli yona na sima brassard équipe John Jolie. Masekie, alataka yango te. Na bomo na ngam de donc. Non, tu n'as pas envie de comprendre. Ya ça café travail dur. Amana na takaza au monde. Ba ba le bureau to travail, tu mets au travail. Bureau mobile. Au bureau mobile, il y a présent modèle bureau mobile. Et si ka taka mayele na hier, au bout ba tiens mayele na mettre béret rouge. Donc mon bureau tient mayele na ko na biso. Toujours travailler caca, tout peut s'habiller comme à longa. La mbote langue belé, beau comprendre. Tala, c'est ça la lie, comment c'est la lie. Drésaté, mais la lie caca. La lie la mousse. Vous c'est kangate. Vous va m'ingue au bazar. Na ba njinji ba esura tongo ba ngiba kei ba njinji ba ye. Ba mbote belé, ba mbote na ngai. Pana yo Pepe Lukao. Pepe Mainel, hein. Moi c'est Pembe na Paris. Bambote belé pas parfaite la chou
bambote ebele pa ya Gisèle Swele na kati ya Maroc yo yebi basolo tosolola kati Aminata Mouti de retour avec force Aminata Mouti na kati ya lushi mona ya deuxième étude na nga partout jinile aquarium ya monde bino at bosote na ngai boze belé Tonino Mozino garde-robe na kati ya Zurich na Suisse yebiti Maman Charlotte Chalamama choqué lombote bosimba nga pelisa la bien bosimba nga pelisa la bien on a beau côté comprendre na bon côté pour aller 40 siangangu lettre K quand tu Hollande à Rotterdam Benita Dior petit nanga moi dans la Luanda Mama Kole Tangongo mon gros 70 à la kata Kikolo oui ma solo to sola la mota trop to continuer comme ça au s'organiser bien donc 3 films na moi vitesse la biso kaka 3 films na moi vitesse la biso kaka ça les kabepuna le 3 films na moi vitesse la biso là il a montage dans ma casse net vous avez tout ça au limba. Toi, dès à 6h40, donc tu travailles tellement trop. Nana ta case, au moins quand tu ça, msala pour m'amener ce qui est bien. Tous en a président, vice, Aztec Nazawa, maman trésorière Azawa, Déa Nabisa Azawa, directeur ya garçon Nabisa Azawa, donc tout ça tellement belé, tout ça comme ça pour tout se faire ça bino. Pambote nanga belé na papi, Uzemeso, Nangola. Chris Dirsi Makiona, Bambo Tembele na producteur Odem, Damien Ekeye, Mondo Motopamba, Bambo Tenanga Bele na Jaco Litimba, Antonio Candido, donc Baleki tellement ébélé. Voilà Serge Boana. Serge Boana. On a présent gang. Serge Boana. Serge Boana. Serge Boana. Serge Boana. Serge Boana. Boana Serge. Serge Boana. Maître Gigoro. Maître Gigoro Kano. Na Luanda. Aïe 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 aïe. Modiro Plera. C'est belé na pati mateso. Bambote belé na Nana Pambu BBC Pouba Bambote belé Nicolio Bokate Aboka mtute Bambote belé na bino nyoso na ba ototangi na te suli ya mwasi kitoko la sud-africaine Kano Suka Bambote belé na Junior Boto Junior Boto na peso Bambote belé donc bino nyoso na ototangi te to bino tellement mingi msa to sela bino kaya kitoko bomo na bo vivre petit frère propre maison koto la petit nanga ya kati elle est là fort ba bisou belé Marlon Moleni moi nanga moko elle est là fort petit nanga yo yebi malgré distance mais vous êtes toujours ma grande sœur maman nanga yo remplacer maman maman ekende pa na otala karayo c'est aux ate biso bana moi ezate eliko suli ya vrai chéri photocopie à maman nanga bisous je t'aime beaucoup masa nangai boni boy masa nangai omona na dameli pati pese nga ba bébé nanga mbote John Moleni, Soraya Moleni, na Fabrice Moleni. Masalanga DJ. Yana ngai mususu, Aïcha Suli, avo chéra mboka. Moi ça pas Mohamed. Masalanga. La pesio ba bisou. Ah, Suli. Na ba bébé na ngai. Maman le qui la bino ye. Je vous aime trop. Vraiment? Mamie, je vois. La pesi bino mbote la linga bino mingi. Tomona na kala mingi te na bisa ma tour et ça la bien. Bon mususu pour la mona bino. Isa sisoko. Masa na Dudu Badi Banga. Dudu Badi Banga. Ah, bon si ça na bana. DJ Pablo, on lui ali pas. On lui ali pas. Masa na ngai kitoko. Bon.
bana mikili bana partout dans le monde ça dit bon la bino moto no sala ya moyo ata na machine tozo lambela bino musala ka toujours neza la kaka tournage vidaki manka ba caméra ki neza ka bani lo tozi ba image na ba boro mais d'aller na teleki na ka bien bon ningi oloba to ça tebula na ka film bon mona mobali osuli ya nyokoli wa imbisuli ya nzamba ba momie awana kata Kongo mususu azali te soki olingi ye yakabata liso soki olingi ye yakabata lisoko don sulia mosa tonda boteko sadila bominenga nga daye pona sulia bolanoka na film oyo nanata kaza esepelisa toujours ça dit chaîne oyo na puissance oyo na loko moto taka chaîne number 1 bakota masolongo liboso na bino tu do so boya mosali mokili na yo bon nga pena mota nga trouve vraiment na éviter bon na mabete amoto nga to na éviter do so na boki yo to musuna yebo kala to mona na kala mais so na boki yo te do foto yebanite bamoto na nga mingi na masa na nga Jonathan Ikoli masa na nga na kata state banini esika zali bambote na trou yango wana bamoto na nga mususu na opesa na masa na nga Oze na Paris basalam nango siko zali bambote na nga passer na nga Mbadu na Angola Nicole Mbadu bambote na nga siko zali bambote na nga na grand frère na nga DJ Pablo ya Mwasuma oboyo kaka DJ Pablo ya Mwasuma ve na nga bambote trop siko zali bambote na nga mususu na kopesa na Naomi Le Soleil bambote na nga na kopesa na bon ça dit bon mobele mais tellement to se raté tout le monde a raté bon na éviter bon ta musumba sima to yeba na bakombo na sepeli ya trop na bosani yo te pele tamfumu donc na lakaki yo libanga yango ezio baki ozoka donc na ozela so ozoki oyebisinga ki ozoki j'espère mboué libanga na yango wana mais excusez na bosani beau-frère Ngoizenyo ça dit Ngoizenyo oyo kayembaka oyo kaboka beau-frère na ngai beau-frère Brenda tangi petit nanga na bosana jiote Brenda owa kisi bakasi Brenda tangi bazongeli yo Clarisse Lukomo Malgoso la babe Sandrine Mupende la patronat na pesio ba mbote belé Iget Pambu Naomi Pambu Gédéon Mateso ba bisou à trop to la mettre son père vice à côté Ahmed Macheta toujours bokilo na ngai na Lagos Ahmed Macheta bokilo na ngai Bruno Macheta na Angola bokilo na ngai pe kaka ça dit ngane ka muta ba bokilo kilo na pesi masaranga R9 Bogi mbote sika zali Afrika kiteni kalusha boya mbote sika zali Armando Makiese Zamba Mibali grand frère Sandra Kiteni ça dit grand frère na biso ya palais na pesi mbote na masa na ngai Armando Makiese Zamba Mibali Fiston ira chomba le grand gira na bosani te grand frère na biso moko Didier Lota ça dit à bière ça dit moi contribuer moi chapeau moi body ya artiste na bino Didier Lota bambote sikazali bambote na nga lisusu na masa na nga Corrida Congolo les bâtons de Moïse Corrida Congolo malgré tout makamoko yobi grande ça sanga masse mais d'aller te grand frère na Alex Congolo Alex Mutanda bambote sikazali na opesa pe mbote lokonda ba bizu ya trop na pesi mbote na famille na ngai Buchanga héritier Buchanga Chancel Buchanga Rina Buchanga Gracia Buchanga Ravi Buchanga David Buchanga Yasa Buchanga Beni Buchanga Passer belé Alaka na tongo banini oyo mtalobe oyo bayeba mosi tongo na tongo na sokoli te banini bon oyo montage moi pongi ka ndenge ezalaka trop parler peut tuer quoi na ngelo on le besoin en monter
tolali libanda tozalaki banda 20h ti 6h yango ebeteli biso donc bambote na biso ebele nga mingimingi angola mpo mingimingi esa ngolano pura mente angolano même donc bambote yange na ngolano naomona natali na bairo napesa mbono na mabairo ebele napesa petrango na mabor natali merlin motema lovia tokosi na mbote ebele donc naza bote ebele akobwaka donc bruno macheta onkelanga propre d'être macheta Matunga Antonia la pesa bambote ebele la kati donc ebele mama Monique na Luanda yo yebi donc bambote trop parler peut non mo de lolo ba te ba pongi ba liba comme museki moiseno na pesa mbote masa nanga Fabrice na kati ya Luanda banini Fabrice tala kala banini ya kin masa nanga Fabrice na Luanda bambote na ngwana sika ozwami ba masa nanga tout na pesi mino mbote na lela bino fort bon na habite son organisme ya mwana ngoloka ngwana ba ozo pesi bambote te bambote Paul Mitsubishi na Paris mbote bele donc ya floti ngoma bambote bele l'artiste biso nyonso baza kuna tokos beti na filme donc mosala ngo bino ndo bandaki botika biso tozokoba kaka ndenge ezalaka na cameraman toko bandeko nanga tosala na bango misala oyo baza na poto bango na bosanaka bango te Sila Bilele José de Londres mais Fatou Miracle Ans Luzolo insistance makasi Ans Luzolo petit nangai 2 minutes Duchi Kapanga Sonia Ciara BBC Domazé Maxi Masalanga Janifai Apo Firenze Fiotingoma Sadi na bosa ni ba petit na ngai Igembadu Sami Mokili Sami Mokili donc ba petit na ngai Igembadu Alicia Mabiala famille Bakonga Tumbote na bino ngwana opesa nga big na sa générique mulaisi ba famille tout na pesi bino bambote tantôt comme ça na bosa ni bakombo na pesi bino tuka bambote famille tout na pesi bino bambote ba tout na pesi bino bambote on a bosa ni biso na olinga ba biso te pesi bambote so ba pichu na pesa pe bambote ebele quoi ça dit ba mina yoza na Facebook ça monika de bapungi na pesa bambote ebele